Bonjour, Bandeko Nanga ya République démocratique du Congo. Nazali JPK Jean-Paul Kassende. Le Mumbiste pur dire est vrai. Tozalelo jeudi 13 juillet 2023 Namboka Paris na kosalaka vidéo oyo. Soki botali malamu, tozali na Arc de Triomphe. Bozomona ba drapeau partout. Pour na lobby 14 juillet, les alliés fêtent la Révolution française. Et sali biso pasi lelo na mokolo ya lelo na mboko ya biso ya République démocratique du Congo tokufisa mwana na biso moko Chérubin Okende. Chérubin Okende bolimbisa ngai yake so tribalisme te aza mutetela toyebi eloko nini tosali te biso batetela Chérubin Okende azala moto opposition azala soki moto ya pouvoir babomi nde ye toyebi te biso batetela tosali eloko nini to perdre mwana na biso moko lelo le 13 juillet ezali tozako préparer 23e anniversaire ya liwa ya mama ya Patrice Emery Lumumba lelo Chérubin Okende azwi convocation po ba convoquer ye lelo jeudi 13 juillet jour anniversaire ya liwa ya mama Lumumba à répondre na procureur à lobby a préféré aya ko répondre neloko wana le vendredi 14 juillet. Pourquoi vendredi 14 juillet? C'est un symbole. Parce que Patrice Emery Lumumba s'était inspiré de la Révolution française. La Révolution française, fête nationale, les alliés le 14 juillet. Toyebita lokoni biso to sali biso batetela. Lumumba baboma ye. Elongo moko na Okito Joseph. Baboma mamonema. Baboma Tchachi, baboma Lufungola. Oh, bamona kakan ya Lufungola. Baboma Ngando Kisase. Baboma Ngongo Lutete. Juge Yanyi baboma. Lui akonda baboma. Lelo yo biso. To zangi mwana na biso moko Chérubin Okende. C'est pourquoi Nelo na beleli. Na mokili mobimbe ya RDC. Na sengi na bandeko na ngai. Ba leader politique. Ezala ya opposition, ezala ya union sacrée, botale la biso liwa ya mwana ya biso. Tokoki kondima boete ba mone la kabiso. Ba mone la kabiso, bobobe la kabiso, bana na biso, quel que soit. Moni Dela, Kalonda. Non, plutôt, c'est son grand frère qui s'appelle Moni Dela. Kalonda. Dela. Oyo Azalina Katumbi. Mutetela. Djongo Franke, Mutetela. Bino boyebi sacrifice biso batetela to salite na mboka wana ya République démocratique du Congo. C'est pourquoi na ebisi na bandeko nanga nyos. Bao bazada union sacrée batetela. Bommeka kotali la biso likambo oyo to sali nini? Ezala na opposition. Katumbi po mwana na biso alandi yo babomiye. Toyoki makambo ebele. Toyoki makambo ebele mais biso etali biso te. Quel que soit ce qu'il a fait, mota kufeza mutetela. To sali aloko nini. Yango anana ko ebisaka bandeko nanga nyoso batetela. Lelo, date ya lelo. C'est l'anniversaire de Maman Lumumba. Na ko ebisa bino vérité. Hier, c'était le 12 juillet. Bobo melabiso mwana. A sengi na bino bo convoqué le 14. Donc le belo côté, otetela ke mafumbe na biso na batetela nyoso. Ya mokili makambo eza kosalema na mboka na biso bobomelaka biso kaka biso batetela tokufelaka bino likambo tokotika te tokotika te mwana na biso quel que soit oya sala mais bobomela biso mwana na biso Chérubin Okende tokotika yango te hatotika Uhuru Lumumba.